Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Uzeiki salou, Vérité maquée c'est Tikana yebisa yo Niki. Oyebi mosala Beauté, la bande de connaissances ko bazolanda biso na moment oyo, c'est-à-dire beauté sika no saison mibino oyo ya bino Miss Girl artiste na émission na bino awa biso melelo naza na ma concert pas bien la vérité ma qui c'est bon personne de raison peut kokutana na docteur Cristiano de Jesus to me camper ko so la moi moké na likambo etali lo poso pe na moi mituna na oyo to sala ki avant na lelo na moi mituna botuna ituna ki biso to yepe so to za so mo d'éclaircissement bo solo na likambo so etali lo poso na mituna bino botuna ki ndete ko komisa awa. Alors, Yamona, tout passé maloba pas ya docteur, na passé maloba pas maman vérité ma caisse. Ok, merci beaucoup, merci. Nababoneto ya VMarket TV, Yabino yo votre humble présentatrice et maman vérité ma caisse Niki la polyvalente et la reine des Bakopé sans Zambé raison 4 fois maman. Vraiment nazana confrère nangai Miss Girl. Tozonge lisusu docteur vraiment ba téléphone ezo pe mabiso lisuté kande bosaka ba demande na bino tolobaki cette fois-ci tozonga lisusu et pas ya docteur Cristiano de Jesus chez awana kati ya Villa Luis précisément na capitale ya Angola na capitale na biso ya Luanda donc tozawana elongo na docteur na biso tozokoba. Bien, toujours Koba, binono so bo s'abonner na VMarket TV, bo s'abonner na Miss Girl Télévision, bo sa lokwa mon mesano, ndenge bozo partager, bozo aimer, bozo commenter, bozo tuna mituna ebele, po te tozala rasima, ya mituna na bino to lokela bino ba réponse pas ya docteur. Alors tout sur le moi muké na docteur, boitard. Ah, boitard. Bonne santé papa. Yeah, ça va. En tout cas, salut-moi, on va quelques jours déjà la semaine. Yango lokola bato balanda biso batumsi biso mingi tozongi na nono docteur po tozwa moi et anona moi mituna oyo bango basala ki biso. Donc premièrement d'abord merci pour nous yamba biso lisusu à chaque fois tozo beta porte donc tazo fungula biso po to meka ko so la muke boni musala bon par la grâce de Dieu ça va. Naza moi mutuna ngadi boso ma vérité na moninga fona bandana merci beaucoup donc Cristiano de Jesus chez na une question ngai oeza et naza comme etindami ya moto moko atindinga Junior Malanda mukulumpa na kati ya state ya ebisinga maman vérité la fois passée au bo souleva ki point moko me boleka ki yango terre à terre. Donc, bon, fanda qui pena sur les Cambouanate, bon, mais kasu kozonga pa docteur pour esunga biso. Les Cambouanoueza nini, point moko docteur au souleva qui na makambo etali régime alimentaire. To banda robeta ka masolo sur ba crème de beauté utilisé autres ko utiliser mais eyaki ko bimisa sous les moko que eloko pe ya kolia eroko contribuer pe na poso ya mutu po ezala malamu. C'est ça, yango sans plus tarder dans la question nanga liboso docteur makambo etali régime alimentaire biloko ya kolia palobi to tuna docteur est-ce que biloko ya kolia to yebi ke to lia ka banda kala parmi bandeko yo ba pona bangwe baby bon naloba en général pour nazal insulter te ba finga ngai te ba critiquer te parmi biso ba bato ba posona biso e baby mais to lia ka biloko nyonso Miss Girl to lia ka pondu to lia ka ndunda to lia ka madeso mais siko baza na posa docteur osela biso différence et loko nino muta ko lia pour rendre bien et rendre kitoko na posona ye te loko nino muta ko lia te rendre mauvais service na po bon pendant ma moala mingi pour la couleur ya moto et dépendra na lobaki et dépendra na mélanine ba pigment na comme mélanine mais mélanine a la formée à travers mélanocytes et la cellule cellule wala na etali régime alimentaire et logo eko sala que ba pigment ya mélanine ezala eza comme ba carotte ba pépino
Ouais, pépine, ils ont concombre, hein. Concombre, là, bah, carotte. Donc, normalement, mouton, il a vraiment la couleur à bien. Phrase à l'habitude. Mais ça, mouton, ça dépend de l'année, dans le baki. Mouton, il a un pigment ébélé. Alors, il a la peau, ça, carotte, thé. Alors, il a la peau, ça, bilo, monsieur. Mais mouton, il a un pigment moukié. Mindeti, encore, bateau, la maladie, vitiligo. Eza maladie yo bato mususu omona ye na monoko pembe makasi mususu lisu pembe mususu loboko mususu eko madodo mususu kati panzana nzoto mobimba wa vitiligo muto abela maladie wana c'est-à-dire que azana ba division na ye ya ba pigment ya mélanocyte azana mélanine mukie. Pardon, donc, il y a un cas malobate, mélanine, moquée, donc, et comme ça, la moins bien, au simplifier, le terme, on est l'équipe à casse. Comment on comprendre le loco? Donc, mélanine, les allois en neti, l'exemple, moi, facile, hein, la coloba, que les allois en neti, au moni, neti camion, hein, ce qui est la carburant moquée. Donc, il tambola pena trajet mora moulaïté. Si vous mélanine les aba pigment, ou eko ça la couleur ya mutu et développer na ndenge ya moulaï. Si vous mélanine soka za mukie, mutu pena ba région à cause de la côté yo azani la couleur bien, mais ba place mususu a oleka, a raté. Zomo donc il komate et raté. Donc c'est que mutu wana ba pigment eza mukie. Si vous bato a bongo, bangwane baza recommandé obligatoire. Faut barre l'habitude et rouler à la carotte. C'est non là. Bateau là. Si le mouton a un problème, on a té. A la problème, à rosser la montée. Si le mouton a ta déjà battu et belé. A paco là, bah, me fout à nyonso. Et que comme il a tamoro, bazo paco les os simbaté. Azo meke les os simbaté. Yé, a deux problèmes. Naroba ça rompé 3. Un problème, il y a tesside subcutáneo. Tissu subcutané, il y a des barrières, il y a camade superficielle, il y a épiderme. Un problème, voilà. Un problème, il y a mis balai, oui, ça que la sécrétion, il y a la glande, c'est la glande ou la endocrine. Et vous avez un problème. C'est pour cela au monde. Pardon, yo tika docteur mais mabiso mambali kolo babiloko zoloba. Non ba tozo yo kana biso mais siko ba terme wana docteur kitisa biso. Siko yo na olimbo la mopena. Siko yo tant ba bloka likulu ba problème. On comprend que posio ya mutu. Et comme kauka. Donc il faut pas que la mafuta ebele posio comme kauka. Et c'est comme au kauka comment ça neti banzela banini. Les autres les sous-soutés. Siko. Ndenge comme bongo soit changer ma futa. Mais là changer ma futa na nyonso et aussi maté. Oye bando aussi manga et aussi manga souté pour la nini. Na moi na changer sus. Tant changer sur ma futa et simbi mais comme la tamo boy et simbité. Donc tecido subcutané comme camade superficielle épiderme et comme il n'a pas problème déjà. Et comme il bouché. Si vous avez un derme, vous avez la deuxième couche, il y a poisson moutou, à côté de ma promesse. Si vous avez continué, net kamoro, na zwaki lelo, na mawa, vraiment. Si vous avez commis na hypoderme, c'est que, à la tumeur. Oh là là. Allez, à toboli système lymphatique, à vandiwala. Il y a un moment où on tambola, ça va vert. Les autres tambola. À ketina makolo, vert wana. Mutwana a parlé sur ma foudre d'atika nae. Pour ça on parle ma foudre azomi bomba. Azomi bomba. Pour comme il va verte. Kasi ba vert wana na banzela wana za nzela oyo makila etambola mingi. Siko yo place wana na circulation wana et commis mélanger na ba substance où il fallait pas ezala wana. Ozomona. Donc mutwana il faut atika nae ko parle ma foudre atika. Si on va constater que et bandana le rôle là babilo au moins mikie au mona comment va singamo boy le roi rouge le roi vert oh moi singamo na mipende ba awa ba kotoyo eza dia alerta voilà donc atika déjà aluka dia spécialiste on va continuer et quoi avancer
ba image ça so moni bokala mawa et quoi avancer ce qui est avancé bongo à l'ékei ekei a luka siko ba place eza fragile mais ba no beta siko muto aza ba problème bongo iye akolia carotte oui mais eza annexé parce que ba division il y a ba pigment wana tanga ya mélanine à salango production déjà ebelé et si là et ya et si là et comme ce qu'on a forme moro exagéré allez et panzani et comme discontrôlable na question oyo maman vérité makesa utikotuna pona makamotali ba régime alimentaire alors eza bande comme susu pona bango bazala na facilité ya rezoa baza ba allergique allergique alors qu'est-ce qui cause en fait ce mutali lo moboé alors ebimisie ba poso bébissier le poso ebimisie ba mbuma et là on y provoque allergie la majorité ça va bactéries la bactérie n'est pas le portugais sont micro-organismes végétaux qui ont un contrat dans un taux de sous-lugage. Donc ça va biloko mobo au moins on a mis sous la bactérie au moins on a ça va germer la mise au moins on a mais ils ont la place belé siko akolia nyama moko boye musuni moko boye ozola na musuni wala ezaki na bactérie la bactérie dans la forme belé la microscope et mon alara ezaki na ba bactéries siko yeso ka liango et ko ipe ko causer ba maladie comme ba acné eza classifié pe na bactéria oyo segundo la classification nango eza ba staphylococcus yeah créaka moi ba biloko wana ba acné ba furoncle ba pustula ba imaginez ba mo tambulukoki donc eza bongo ya wo la ralielo moko boye et comment créer ba psoriasis ba maladie moko boye ba dermatite séborrheique mususu pesa à travers ba bilamba o ba somba ya ba tombola mais ba cause ezebele ya mo pepe zali dans mo pepe kaka ba bactéries monsieur zaka na oxygène ezali quand des oya boye muto azala ba poros ya kofuma bala poso ezuye mususu pe ndenge azobeta bale na mutuki directement qui a sokoli ba bactéries ezali na mai et côtier donc eza ba cause eza nango ka ba lait de beauté te ka wala te ezebele ya poso muto bebara na ba eza ba raison belé c'est pour cela na conseillera batu ta on sentir des ba symptômes le cas spécialiste moro dermatologie il y a dermocosmétologie a marqué rendez-vous et on les gars bien parce que na muto a déjà infecté qu'est-ce qu'il faut faire il faut pena sala na lombango de balobara aluka pena spécialiste moro a marqué rendez-vous quoi. Ouais. Ok, merci beaucoup Mizigel Nakati Malobate. Donc tu as été ko soulever point moko wa ce qui si muto a combien infecté na ba veine na to ndengo pe cette explication que mon ba veine combien mo vert rouge muto na za déjà affecté. Donc na bongo peut-être muto na ko makila na yepe ko koma affecté. Te baby, ya on tanga ki ba glande endocrine ba glandula sebacia. Eza ba glande, eza ba sécrétion ezalaka na derme. Si ko combat endocrine il travaillera mingi pe na système ya hématologie tout ça donc makila muto a commis déjà na virus wana makila na esi baby hormone bando tambola eti na kingo hormone kingo komi lokwa ya nyama maboko mabe makasi bata bongo basambu ya raté mafuta o pakola ka poso eza organe eleki ba organe nyosa munene donc isoki ko mo beba via muto komi mukuse eza ba te belé ba star belé ba kufaka po poso baby so bato bazora poso légère non o sara na pote le poso yo eza eloko eko succès via muto avant imaginez ça ba cancer monsieur ya prostate ezora mibali et bandaka na prolifération ya ba cellules avec le temps azupe prostate cancer venait prostate ezuye belé bazwa ba cancer du sein bana basi et bandara à travers prolifération et ma cellule et ça la mis en forme moins exagérée et créer ma maladie belé le fait que baluki non spécialiste il y a oncologie pour à ça la diagnostic ba au moins on monte dans ba hôpital mususu et au moins on a pour les spécialités
Mais donc, et au monde le cancer, il y a une infection, il y a une super mamibale, mais provoque un cancer. Yangote. Oh, voilà que tu donc ils ont musique. Donc cancer, oui bandara. Et ça va forme belé. Mais surtout oyo nezara vraiment cause principale. Donc oh ça va cause principale. Pena mingi ezara oyo. Sur tel service oncologie, mingi ba ka oyaka ezara ya boy. Mususu oyo ba tike za cancer. Ndeti ba carcinome spinocellulaire ou ba cela. Ou bien mélanome. Moi, signe mora mouké. Yango la déjà ibandi. Na kati et ça de la prolifération. Mais libando moliga moi tâche. Moi tâche mora mouké. Mais la kati déjà a otambola déjà. A créé des métastases. Sur moi tâche voilà na service en oncologie normalement faut aller dans l'opération. Moi tâche voilà faut pas kata partie voilà. Ba kata on peut essayer de développer. So yeo ah faut pas kata. Sur la liste. Faut qu'il ce que yo kota muno faut ba kata on peut tambolaka c'est ba katité et au kanga onzo to mobimba au kufi pena ya malobeso ke na pas Miss Girl mais yango moni bible le dit mon peuple périt faute de connaissance les ans de belé to na boye bien makambo te donc ta na connaissance moko zo senga penza chaque fois photo ya kaka photo sunga pe ba ndeti makambo boye donc yo so mona ka ke les de beauté mona utiliser ki yango te yango donc biso to vendre ka sur les de beauté ba crème wana nzoka eza makambo ba hydroquinone ba nini ba nzoka nde nzoka makambo eza ebele vraiment. Docteur, alors ceux qui mutoaza na allergie à souffrir déjà maladie wana soka lika mo loko moko boye correspondre te soka sukoma mai moko banyati mo loko moko boye pour réaction à l'opposo lombangu penza po bona eza bongo. Alors traitement ils en a duré nango. Oui bah rendez-vous ici la raté. OK, mais traitement ils ont la détermination. OK, ici la mais il dépendaka na nengezo kendele. OK, il y a nengezo kendele pour ceux qui muto yo peut-être azaki na kamoro un peu critique. Aye la première étape c'est que ceux qui traitent bien conditions aux les mêmes té. Donc tant à salaki il y a première étape et aux les mêmes té na on ça la deuxième. Et comme à la temps morobo sera banda oya 3 fois par semaine et comme à la moment morobo peut-être que comme à 2 fois. OK, si comme à la ngonga oyo aux la mbala moko la semaine et comme à la temps morobo ça que comme on oya rara une fois par mois tant soit après 3 mois tant sous après 6 mois donc l'année a 2 fois. OK, là bon pour la Hollande pour la Hollande là ba rendez-vous si la raté voilà si la raté. Ah Miss Girl bon ce qui est arrivé mon temps à voyager on voyager beaucoup la peu spécialiste c'est ça pas ça au Kende en maman dans fa Kende on a peu spécialiste c'est ça faut pas aller. OK, merci beaucoup na éviter Miss Girl malheureusement continuité ezalaka par rapport ya ndenge traitement salamaki awa au passer recette au passer relateur tant que sous kula ba otala pas de la lisusu ba otala kula okendeza pour la première fois mais ba otala traitement ya joie qui sont ezalaki spécifique adéquat. OK, et bima yango te pe ba oyebisa yeke yo ozalaki na boye mais longwe okomi na boye mais tapoza faut kendele boye eza bon. OK, maman vérité ça va merci beaucoup na soulever na toucher les choses na soulever point moko makambo etali loto na nzoto toyebite docteur tolinga to tuna susu po eza pe ba kazu moko ti lelo bato bazaka nango bazali o eza ke ezonga na période. OK, omanga na période ya mbula so to komika na période ya mbula boye loto yakanga musubi na période elanga boye loto eyakanga. Docteur, est-ce que l'auto est cause de la cause moko pe o esala ke moto azala affecté na l'auto tonde ka ba mo ba pesi ba raison salité o mulunge o no to ebité docteur meka ko limbo la bisonan. Oui, l'auto est maladie mo en portugais to benga ngo e go ça classifier entre dermatite séborreica to ko benga pe psoriasis. Soka coli akoma psoriasis. Mais ne bandeli abanda comme dermatite séborreica. Et ça maladie moi contagieuse. Oui. Ya maladie moi contagieuse. Muto arozwa ngo mingi zara
beaucoup à la bosse sur la place moko piscine moko c'est que bateau tu vas dans la région là ba oza contaminé donc même attendre ba playa donc ne boza bongo bateau va boza la région là au propose donc ils ont malade mo so sali kebate nzoto numéro zoyo muto azana loto so aboti mwana pa ozana loto parce que ils ont malade mo boye kenda ka etambolaka sikoyo muto pala ta bilamba na ye pa ozwa loto muto pa ko yamba ibe matala ba bis ba autocar bo tutani car suor oziongo mwana ngope okoza la pas docteur tout le monde zali za ba kisio ndakomela ameli apakoli abikiwa batebele baleka na biloko wana mais wana ngesenga analyse te po yo moso faut tala siko koza ya wana lobi dermatite seborrheique na psoriasis faut tala koyeba aza dermatite seborrheique biaza psoriasis donc il faut yeba degré yango ezaleli forme nango c'est là qui eza pona manque ya ba glande la sebasi ya production ya sebou ou bien eza psoriasis biloko ami bale siko pure ce que eza psoriasis donc ça lokola o eza interne na interne tondeni bon eza mo ba différence moko wana o emona na ra trop la trichoscopie na dermatoscopie mais elaxango bien o comprendre oyo eza boye siko psoriasis ndaka mabe psoriasis ayaka na ndenge moko ya mabe makasi ya mabe vraiment mabe oya kataka na suki oh là là docteur alors naina riba susu mwa muke avantage tout désavantage nini ezalaka na moto oyo azosala crème ya kopakola boye na moto oyo aomela ba comprimé ya olobi nyonso wana tu ya komela na ya kopakola eza mutu nyonso te nde fasaka biloko wana donc faut kende batali yo condition yo ozala nango nde baoyebisa oke yo fo melaka omela pourquoi parce que oza boye siko yo komela te yo fo pakola opakola mpo na raison ya boye siko lelo batu nyonso tellement mpo batu curiosité eza mpa batu tout la minute oyo isifa kingdila kaka asalaka nini so amoni kaka atuni otavai na ye akemba moko akesomba na kue na ye mpe atosalela bia yabombaka secret na timbeli ye aoyeba donc yoke erreur osomona namonaki azomela eloko moko boye utubiso mwa azolanda osimasima ata aloge kokota okoti kaka ye na mosika okengdila soki osimbi kaka bia ye namonaki kaka kitoko apakolaka nde oyo nga mpe na kopakola ok ye alukaka spécialiste moko atindaka ye nde eloko wana les avantagés par rapport à dépendre tout ça il dépendra vraiment tous les deux ans bien mais ils dépendent sur la condition où ok ça va merci beaucoup Miss Gana moi to que nous presque na fin photo chité pour na lelo to sous ça tout ça sous dans sujet moko photo aborder ngona makambo etali chirurgie to éviter docteur personne peut moi domaine on peut causa na moi connaissance na on mais na causa na connaissance na ngo bato bazo lukata msusu ke a vimbisa basena ou bien a vimbisa bon mabele en d'autres termes to a vimbisa bassin alobi ke nga fo basala nga taille fo ba bongisa nga basala bongo est-ce que chirurgie eza bien pour na moto asala ngo est-ce que eza pena mabe soit na niveau que inconvénient moko ba risque moko comme la moto lobi bon babiloko wana tu eza mabete siko ekomba mabende neti moko akufa na Brésil basali ezolo bien ake amoni buneko mo habite na liga bakona ko makalo ka buneko batayango pena lokola buneko na bien habite na nyako ba 100% buneko basali pena 100% lokola buneko wala mais après moi attends zuba mbongo pena publicité et ubela ita kufi ozoma biloko to yango babete pona ko bongisa mais elekate ozolanda neti mutu mususu peut-être akozala abotama ba minu ebele ozolanda normalement lelo ba solution ezali bako regresser minu wana balongoli ya babe ba regresser ngo ezongi pe bien oui mais siko mutu aya obi bolongola minu nyonso botanga mike boteke minu nga minene bolongola ngo tout botanga ba minu mike lokola ba bébé balongoli yango batie lokola ba bébé batiango mais avec le temps héroïne de la mais muto kaka balongoli kaka ba redresser azali na problème te ne moko donc dans la déformation ya zolo nene babino
na posa to bongisango spécialiste en PC ayebisa toko bongisango na ndenge moko ya boye ezala bien mais soki kondi makasi ndenge olingela avec l'été au beba on se comprend ya bino ngali ga ezalaka ndenge ga na lobby ba osala mutala posa mbongo a osala mais soki basala ki yango na ndenge médecin lobaki na ye et ça a un problème ti ndenge mona babilo asima babilo likolo tout ça okoya bon ngai koyaki na posa telema tout ça et babilo eza weke ko telemisa ngo telemi na ndenge moko bien mais so yo linge zonga pena ndenge pena ba ozongisa ngo mais tant ba ozongisa ngo après et aux assu bon te pas zongisi yango na âge à 15 ans mais yo mutu ozongi na 15 ans te vraiment ozomona siko o mona siko yo conséquence on ndenge mona babilo asima oui bako fungola ngo style eza ba ndenge ba thérapie belé zali et ba massage ko pakola mo biloko bien tout ces ali et vimi dans la ndenge moko ya billet mais so obité na posa pena et comme pena ba ko sala mais yeba ba progestérone na o ba tia wana avec le temps et robeba parce que eleki dernièrement pena tout ça kamoa simbiga ba qui passe simbiga oh là là ba tu vas mona ko bien na pantalon oh. mais awa tazolela elle souffre azomona bino boyebi ti esenga mela bakisi moko bino bien na komoko bien pena siku oh, parce que na kati créer ba bactéries Jésus créer ba germe ba nyama mabe ko motambola siko ne motambola bongo imaginez ça le lilala o so bien polaka na mutu oh mon Dieu so tiki peut-être un mois tango yo ku dans le yo c'est politique ni moko donc côté wa o pola wana e ba no tambola yo les pollution zoto mobimba okufi parce que olekisi yango oh là là ozolanda yango wana batu balanda balwenge te so za poso sala loko tout là vraiment conséquence eza nini soki na sali ne na olingela mpo batutu misu bayaka alinga bongo leti mamoka yaki papa tampo longo me batu ba déclarer awa parce que soki to meki keba awa hypoderme pena zalaka fragile akangama na derme donc ils sont kebité lisu au monango atetembe ba bien atetembe mais qui pas gagné oh là là même ça que dans son kosani au ko perdre peli lisu ça dit ngade na expliquer déjà yokiango ozomona donc il va tout faire ça très attention na ba koluka beleza artificielle eza bien mais ezala exagéré douter pardon docteur na monito ke mulai mizgala soto tiki docteur ça ne peut là on va pas le bito royal lisusu no bien to royal lisusu yango bible dit contentez-vous de ce que vous avez my love Émile la fille de sa mère gardez votre taille gardez ta taille bien zala vraiment très jalouse na taille nzamba pesio lokola ya la polyvalente 4 fois maman vraiment conseil ekei et pas bande ko nyonso oboso landa biso docteur lobi eza nango mabete mais exagération toujours exagérer trop et so combiner ngolinga comme molingi augmenter le sous pas qui ça sous mayele miss gel na sujet oyo lobini ah tu t'excénues donc bara esenga va bien ko lukapo balobara mwana atunaka aliaka nyama ekilate c'est ça donc biso de toujours retunaka wa tezo faciliter biso to comprendre mama ka mususu vraiment alors docteur ngai nazana moi mutuna ya sukapo to chité déjà ndenge ndeko réalisateur signaler biso TV za radio te malgré posé ça non mais nous sommes obligés ya ko kata par rapport à minutes na biso alors mutuna nanga ya suka docteur ezaka ka juste na yeba soki mutabandi traitement par exemple et que azozwa orientation par le docteur crème ni na ko salela et loko ni na ko salela et kotika la ye bongo pour toute la vie ou soit ce qui a négligé toi tiki akobeba bon awa so aussi ba journal da nyonso ba thérapie nyonso voilà au sali pena ne pena to webisa yo OK et ils sont ratés d'ailleurs non la première temps non sur le longoliango qui ils ont raté OK moi ils ont alors ils até pour to longoliango to neutralisant à se développer délai mon peut déterminer que non ils ont 3 mois 2 mois oui traitement normalement tout ça après il y a ba et dépendara hein ceux qui si déjà dans la et si non ils ont jamais et kozonga soki abuki mibeko c'est-à-dire que babiloko ya bisaki ko sala raté liya raté mais la raté
akomi kosala ngo ekozonga avec le temps. Ok. Ouais, mais ceux qui a continué dans la ligne voilà ekozonga jamais ils ont raison moko te zonga parce que les a sauté biso to calma rango te meto longolia ce que ekozonga na raison la maladie et qui libela ils ont atteint. Ok. Ata utaone ni ils ont assez. Vraiment. Yeah. Ok, tout comme biso na suka. Merci beaucoup na ba téléspectateurs nyonso bolandi biso pour na lelo bobo sanate bo s'abonner bo liker bo partager vraiment kolo akotombwa na lisusu na bo sanité na pesimbote nanga epa ya Junior Malanda Mukulumpa na kati ya state Junior Malanda Mukulumpa Junior Malanda même 10 000 fois répété passer bifle l'ami du Saint-Esprit Bambote Ebele Magie Aruna sans oublier Christophe Kos la fille de sa mère vraiment binonio so na sima caméra de game balobi yenda simbi Luanda te me Angola vraiment de kabinda akunene Bambote Ebele na bandeko nyonso oyo bolandi biso vraiment malobana mboka ya Miss Girl pour ateka litungulu na wende tende busane ya Un grand merci à vous bolanda biso du début à la fin, que le Seigneur vous bénisse. 4 fois maman à l'objet président presque déjà nyonso mais donc on a profité peut à l'occasion on a passé à mbote pas ya boss Simplice Malonga on a passé mbote bongo et pas ya boss Joss Ben Joss Mambindi on a passé mbote Sigozali Gédon Mercedes on a passé mbote Sigozali Julien Amagiga on a passé mbote Intouchable Edo Muzamba on a passé mbote bon na libota nanga nyonso on a passé sous mbote mingi na pasteur Bishop Alphonse à partir de France Bishop Alphonse Papi Alphonse na pesio moté Charles Leboya grand prêtre et bato nyonso balingaka Miss Girl bato nyonso balingaka pe mission awa biso so kinzamba mizongeli na été to kutana mbalasi merci.